Na kati ya prière nanga nazo mona vision, na moni musicien moko ya munene ya mwasi. Na moni ekobima na kati ya mai. Mais na moni azobima ye moko te, mais na moni sirène moko alati ekoti ya ba reine azobimisa ye na kati ya mai atindi ye na mokili. Azui babiloko wana eza lokola ba fleur. Atie yango na munoko na atafunya ameli yango. Et asa moko ya ba musicien oyo aza mwana ya mai. Azomema ba influence makasi na banzembo na ye na elateli na ye ya ba sirène des eaux. Même na ba parole na ye, la plupart ya ba parole a prononcer na musique na ye et ça ba parole azo songo na se ya mai. Parce que ye penda za mwana ya reine mère. Adopté lokola mwana na ye na se ya mai nde azo influencer batu azo de la bien-aimé dans le Seigneur, jeunesse na biso tant otoza makamboza ya kobeba. Oza na tanto kene na ndako nganga poza la lié na ba démon. Okoko ma lié na ba démon na nzela ka ya banzembo. Allez bana baso so telema. Telema. Ah ba singa so telema. Telema. Telema de filmer ba mo place éclairage. Telema éclairage. Yo telema taxé longia. Parce que mutu nyonso azo sala partout, yeba ke tango boza 5, il y a aussi présence, il y a 5 esprits. Ceux qui boza 5 basi et dans la présence il y a 5 tati ou atabazawana. Oyo bino bo bimana bango. Na kibo muto na nbo muto azo mi sepelisa ye moko azo sala appel na ba esprit. Mais quand on peut imaginer mobali yo moko mena basi tom mususu 4 et 5. Et la plupart ya bato basala rango azarandeni. Ils ont ba pratique moko occulte. Ils ont vraiment plus makambo misala molili. À se satisfaire na yena mwasi moko. OK. Après au moment na yesu ko afandi atiki bana basi na bango babanda siko komi bima na bango na bango. C'est juste parce que tant bozo sala wana il y a des esprits au bino bozo bima na bango me boye bate. Ezana ba makambo ye azozwa. Il y a beaucoup de gens bazo boma ba vie parce qu'ils ont influencé. OK. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Oza Congolais olinga kampana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivra na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Bozali ebele bokota l'émission. Bozali ebele bokota la biso mokili mobimba. Na pesi bino mbote. Merci na confiance na Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na ba oyo ba pona biso. Merci na ba ennemi na biso. Biso tozora bino ba ennemi na biso te. Wana nde bino bozora biso. Mbote na bino esika bozwami. Merci na sponsor nanga officiel. Ye tolobaka soki yete mais tozawo tozalité. Comme on a Jésus-Christ de Nazareth, Napesio, merci mingi, sponsor Nabiso, Topona. Merci mingi pe na maman Emily depuis Canada, na orphelinat na Evida, vous allez kosunga na bitike, ba kolia pe komela. Nzambe amona yo na initiative kitoko zwa ya kolesa bana wana. Kasi maman Emily akobela na motonio so ya motema malamu, boye ba kokanisa ba orphelin wana na quelque chose voulait dire. Ba pe ko bakisa na ba oyo ba tumsu ba ko pesa pe ndenge mama Emilia ko sunga obengi na numéro est affiché na ba poste télévision na bino topé au koti directement en contact na mama Emilia po ete bana wana bazanga ti ya kolia. Merci na ndeko Chris pour la prise de vue na montage na komona Dinis Mosolo réalisation Elias bon ba ko sala musala po ete bota la biso na banda kuna bino
Merci Nalidi Moukadi. Ma femme, je salue aussi mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Baneko Bolingo, le loto yei, kolobela makamon très important. Et c'est un le belango parce que c'est important. Tomoni un père de famille. Koku faliwa moko ya bêtise, ya Sony. Un cadre, il y a entreprise moko boye, pour ne pas citer les noms. Comment na kokufa na ba condition ya modèle oyo. Il paraît que les camarades na ye amema qui est place basala kaba partout. Na ye ki ba partout ces ali mobali oyo il peut coucher avec plusieurs femmes à la fois. Mobali moko mais azui mbongo a couché par exemple na 6 filles na mbala moko. Ya on ba bien partout ceux qui na lobi en malamu tebino mboyebi. Alors na kosala wana il y a par basala ka yango ba basi wana bazalaka et tant on ne kwa kei ne place liwe ko ekutela ekuna. Lelo yo famille batikali bana batikali pona ni papa lukaki sexe moko si longtemps dans la moisi na ndako esengi pe tolo belango nini ememaki na liwa nani asiki motamu po ete a se retrouver lolo na kata morgue po ete bakunda ye. À travers cette émission mesdames messieurs to découvrir topé to yeba mikolo ekomi makambu Satan a tché kat na peuple de Dieu pene ya bana na nzambe a distraire bango bakena libungi po anini po partout wana ye boyo katina basara partout wana. À travers cette émission, mesdames, messieurs, je m'avais dire bonjour à mon invité. N'appelle Mbote Papa. Mbote Papa Chic. Sangoning. Ngolo Nzambele Kinyos. Koyamba yo za plaisir pour Nabiso. Kamabiso na losambo tokota na mozindo e biso lilo. Père éternel, je te bénis, mon Dieu, je te loue, je te rends grâce pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Papa Nakabi, tant on a maboko na. On a lingina zala une grande bénédiction pour na bandeko bazo landanga. Bandeko bazo landanga basimbama. La Bible on dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. La lingina loba. Ainsi dit l'Éternel, dans le nom précieux de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. L'homme de Dieu n'a habité les solos tokobeta ya motoko na mozindo par tous ezali eloko ngo bakobenga to définir le lenge nini. Na habité que vous avez mosala nzambe na habité que bato mulili bato mbiwa sans occulte bato ba mosala yango mwa ming. Et pourquoi basela yango? Avantage ezan nini? Ko ete mobali moko accoucher mbala moko na 6 femmes à la fois. C'est quoi l'avantage? Le problème est que eza ba pratique moko occulte. Eza vraiment plus makambo misala molili. La plupart ya bato basala ka bongo na basi, eza kata yo ki posa sala ngo bongo. Mais c'est juste parce que eza na makambo ba yebisa ya sala. Et bino bomoni apesi mbongo. Mais quand on imaginer mobali yo moko mais na basi tom sous 4 et 5. Et la plupart ya bato basala rangwa za randeni à se satisfaire na yena mwasi moko. OK. Ba wana mususu bo excuser pona ba langage, ba wana mususu ba simbi ami sepelisi na mwasi moko. Après romona yesu ko afandi atiki bana basi na bango babanda siko komi bima na bango na bango. Wow. Yesu ko afandi azotala. Esengo nini oya zanango apesi bino kaka mbongo. Bino bobanda ko mi sepelisa bino na bino ye atalaka. C'est juste parce que tant bozo salawana il y a des esprits au bino bozo bimana bango meboye bate. Ezana ba makambo ye azozwa. Ezapena batu mususu akopesa bino mbongo bosali bongo ya juka ba papier mouchoir na bino wana. Akena yango. Je me souviens encore na année 2004 2003 comme ça na zaki na bukanga numéro 40 na ngaba église ezaki wana ezati lelo de totika pasteur Nathalie Azawana. J'avais une sœur abandé kubina na orchestre moko boye. Et sœur wana baya na ye na tongo na église. Baya na ye pourquoi? Alala ki na butu na ndako na bango ya ba danseuse parce que l'orchestre na bango zaki na ndako ba danseuse. Président na bango abengi ye. Aye babandi obimana président na bango. Et musicien moko mune na mboko. Oui, musicien. Et tant bazo bimana président na ye amoni ne longi, amoni mutu. Mais koto nyonso amoni niama. Donc si azo bimana président na bango eza président na bango te mais eza esprit ne lataka nzoto et comme bimana ba danseuse. Tango asilisi agangi te alobi te tango asilisi amoni ke mutu wana président na bango bando solo la bando ucho bimana ye abimi akoti na piscine abandio sukola abandio sukola na piscine et ya ebika ke président za na piscine tango baluki na sima amoni président na bango mususu awabima na ndako awabima et ça lié trouble butu wana akima butu abima na lopango na ya kosote mir aye na ndako soka ye ayoka mungongo ya président na bango ezobenga na butu
bayela ngai boye na kati église, on a prié et puis mungongo ya président na bango ezolo banakati. Donc il y a des choses qui se passent, mutu azosala ke bino bobimana ba esprit. Mais quand on imagine moi mbala ko zwa bino, apesi bino mbongo abiso yo mi sepelisa yo moko yo mi sepelisa yo moko yo mi se bino bana basi. Yo po osala ngo omona normal o kan so zumbongo ofele. Nzuka teza mbongo ya ofele te. Na kibo mutu na nbo mutu azo mi sepelisa ye moko azosala appel na ba esprit. Et tango mutu apesi bino mbongo bosala biloka ba partout swana, olinga te déjà eza na eloko ya kozwa, pesa na eloko ezo tikala ya mabe kati na bino. Yango zomona ndeko akufi asalaka yango te. Mais tango akomi influencé, il y a beaucoup de gens bazo boma ba vie parce qu'ils a influencé. OK. Et ça na batebele bazo kota banda kwa nganga parce que aza influencé. Ba mabale belé zo kufa parce que moi c'est a commis influencé na ba camarade. Aïe. Surtout via TikTok. Mais quand on imagine moi ça comme qu'on vivre par rapport à makambo amona na TikTok. On a TikTok na yoka ki conseil moko boye. Tango amoni ye pas comment sale lango. Nyo seza ya kozwa te. Makambo nyo seza ya kolanda te. Bato ebele bazo kufa tala ndete ko na biso atiki vi. Atiki moi si na bana 8 asala ka yango te. Voilà, et puis c'était pour la première fois balobi camarade na yende a invité ye que mon cher en tout cas man de grand mon cher nzamba wuti ko loba to tika ba influencer biso te. Ba influencer pas master mon corps. Mais puis bah proche na et puis master wana ba we la resika poste master piégé muninga a memi ye esika moko boye et puis tant a memi ye tant pour la première fois le camé commis tolobani moto na nzambe comment on a que bateau yo ba na facilité ko influencer na ngobeta moi c'était moi moké pour comment on appelle lelo yo batata ya asana moi sina bana mais ake kumnima asala abimana basil par exemple net baba sur papa ko bimana bango autant na bango deux fois s'il vous plaît. Le problème est que ils envoûtement pas envoûtement. On esprit nini wana écouter les papa. Et ça envoûtement premièrement, ba envoûter déjà au moni soki mutu exemple notre frère a kufa na ba marche na boy ko tanga komboto yeba na nae na marche ya ba IDPS série ya Nino Eleki. De qu'on peut babande ko sambisa procès ngo ba condamner mutu abomaki. Très bien. Jour bazo kende ko sala marche wana nga na telemi na terrain ya GD. Nini na école oezaka na kota GD wana. Na telemi bazo leka nga boye na marche. Na beleli ye apesi nga pastor boni atalinga te apesi nga mota te pastor boni na yebisi mutu tozalaki na ye. Kotala ye boye omona keza esprit de mort. Akei na ko défendre mboka akufi na epo na mboka mais il faut kozala na ba signe oyo kolakisa ke muto tia okende boye envoûtement omona pe to musu ba pekisi okobimate mais soki déjà aux envoûté obima kaka bato baza envoûté omona aosala makambu na ye moko oyeba te a regretter après bana ba se belé ba regretter ba mabala cause envoûtement ba misu ba regretter misala cause ba envoûtement et ça pe na bato belé ba bebisa biloko pona ba envoûtement du fait qu'aza envoûté ata bo pesi conseil ko kende te a mona bino nyonso boza mabe muto azo memende malamu. Et la plupart y a ben influenceurs na ben influenceuses ben influenceurs baninga la plupart na bango bazaka bandoki baza penza na kindoki o ezo utiliser bango pour ba détruire ba étoile la batu mususu yango na foko keba ezalo kwa na lobele makamba ba makelemba omoni mutu moka ka ya sangisaka batu bino no sobosangana ka epa na ye bosimbisaka ye mbongo ye muta inisaka ba makelemba ba ideo bimaka ya kosangisa ya banini batu bongo bazaka bandoki ayebi eloko nini ozo epa batu a sangisa. Il faut que bana bango makasi. Mais moto na nzambe tozo mwa muke na matali partout swana. Est-ce que zalaka parmi ba conditions ba pesa ka bande kona biso tant bakenda kota bikota kota to pesa ka plaisir ya moto na moto ko sala makambo modèle wana. Na utaki batuna ye moto na pona question wana. Na utaki ko sala délivrance ya papa moko. Ye akende ko zwa ki se panganga. Ba pesa condition. Ba biloko wana zoloba. Ye akoki koya soka zuyo mwasi. Yomoko il faut abimana yo na batu ebele donc azui ba master na ye apesi yo mbongo abi bimana biso nyonso mais ye akoza mutu asuka siko yo mwasi tanga apesi mbongo oyebiso moni papier wana sala nini pe bombelanga yango pesanga yango ou soit yiba ba préservatif na bango ba superman na bango nde pesanga yango au moins attends mususu au lieu de $50 apesi yo $100 $100 soki baza 10 il faut bimana bango nyonso 10 condition na eza yango wana akozwa siko ba mai ba biloko wana ake nango nde ko travailler nango
Et puis ce qui est faut bimana moi si yemoko, c'est que faut basi bas à la 4 et 5. À louer chambre, à côté si bino na chambre et à bimina bino yé à kosa la peka que fort ba maiwana yende akende na yango. Ozomona ke eza ba condition o ba pesa ye na ndako nganga. Il y a des esprits o etika la kana ba via batu. Oromona mwana mwasi o déjà sala makambo wana trop ata koti na ndako libala kozala na guya mobilité. Et puis eza moko biloko ebengela ka batu mibali pe basi ya butu. OK. Omona ke mwasi abimina mobali. Mama olandangeza na ba mama ba sœur ebele ba salango. Abimina mobali na monika ka za satisfait. Ti mobali alali ya komi sepelisa esu ye moko. Donc eza ba réclamation ya ba esprit ezo tinda ya salaka makambo wana ya mabe. Tandis que quand vous tant bozo sala biloko bongo, bozo sala déjà appel na ba sirène des eaux, na ba esprit ya mai, na ba biloko ebele o eko détruire ba vie na bino na avenir. Mais moto lanzambe neti papa Vasco Lobaki des fois ndenge baseli makambo wana bango bakosala nzoto na mwasi mais bakosala esprit na niveau ya nus, bakosala esprit rapport na niveau ya nus. Maintenant komona que batu wana ba musicien mingi ya mokilo bayembelaka batu komona musicien wana batika na kati ya batu ba esprit moko oyo soko bimina yo kanso bimana mwasi bande bolimbisa na liboso mais okosala ngona nus. Maintenant na ningo ta la caméra hôtel la bande na biso mibali oyo peut être neti ndeko na biso otutika biso na quartier basi bayeba ye bilinga linga réputation na yeza ke papa oyo ya mona mwasi kitoko te babenga ke da bongo vieux ya alekisaka mwasi te subo tellement intervention nyonso ya ba émission TikTok bayebi na kimobulu na ye. Mais na ningo ta la caméra otalisa bande na biso kozala na basi 5 6 to pe kozala par tous inconvénients les anipote to le deuxième sujet émission lelo. Na ngina ebisa ndeko azolandanga que ba pratique wana eza ba pratique moko boye o eza ya monde à ténèbres. Oyo lobby ezo créer le ba problème. Parce que mutu nyonso azosala par tous, yeba ke tango boza 5, il y a aussi présence il y a 5 esprits. Ceux qui boza 5 basi eza na présence il y a 5 tati ou atabaza wana. Oyo bino bo bimana bango. Tango yozo misimba muninga ba obimane pa mobali yeba ke ozo sala déjà rapport sexuel na esprit. Yozo landanga ndeko mobali yeba ke tango sala ka biloko wana ozo passer rapport na esprit mobimba. Yango ko remarquer na vie na ba blocage, yango zo remarquer okoma kolota mibali ya butu pe basi ya butu, okoma kolota ba sirène. Et surtout bino bato bobeta ba tatouage na nzoto. Tatouage oyebi définition na yango te. Yeba ke ba biloko wana memaka blocage ezo mema freinage. Yo sala ka makambo wana tika. Yo sala ka makambo wana tika. Yo sala ka makambo wana tika. Ça fait 2 jours passé to za na période ya prière pe ya retraite. Na kati ya prière nanga nazo mona vision, na moni musicien moko ya munene ya mwasi. Musicien wana aganga po yeba na otanga kombo te papa chic pour comprendre que zaye aganga mingi na ba clip na ya aganga ka nyau alobaka pe mingi mbote. Na moni eko bima na kati ya mai. Mais na moni azobima ye moko te mais na moni sirène moko alati ekoti ya ba reine azobimisa ye na kati ya mai atindi na mokili. Mais ba pesi ba biloko na maboko azui ba biloko neza lokola ba fleur atia yango na munoko na tafunya ameli yango. Et aza moko ya ba musicien oyo aza mwana ya mai o azomema ba influence makasi na banzembo na ye na elateli na ye ya ba sirène des eaux o même na ba parole na ye, la plupart ya ba parole a prononcer na musique na ye et ça ba parole azo zongo na se ya mai parce que ye penda za mwana ya reine mère o adopter lokola mwana na ye na se ya mai nde azo influencer batu azo de tala bien aimé dans le Seigneur jeunesse na biso tant otoza makambo eza ya kobeba oza na tanto kene na ndako nganga poza la lié na ba démon okokoma lié na ba démon na nzela ka ya banzembo na nzela ba film pornographique otalaka na nzela ba musicien olandaka mingi et na musique surtout na musique profane nyonso to ezobeta wana eza inspiré na diable totika to landa nzambe pe to luka délivrance nzamba pambola biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu Baneko Balandi. L'homme de Dieu a lui message très important. Toujours le problème tout le monde qui est la campagne jour de prière montant de prière voilà 2 jours vaincre la stérilité dans tous les domaines ba beba on ma passion mutuma benga tuninga mais mosa na nzeba pesi ba bébé aussi longtemps ba bébé belé mala bo senga ba bébé nakata mokili oui Jésus Christ de Nazareth abimela kinga pesi nga 5000 bébés ayebisinga na pesa ngwe pa ya ba mama ba papa o bazobota te mutu nyonso za na problème akobota na 5000 bébés na maboko
Tant on a période, il y a 2 jours, il y a beaucoup de témoignages. On peut savoir même témoignage au Hollanda. Maman banda ko régler. Banda bali sali 6 mois, 6 ans plus tôt. Mais a sali 5 ans à régler raté. Libanda a banda ko régler. Tant on continue ndako libala après une année à régler les sautés. 5 ans. Et à l'andi biso to sambeli sur place à régler. Bakolanda témoignage bakoyoka. A zapen Europe. Et le beau kwa nzambe sembolami. Et ndenge a régler wana c'est que nzamba capable de pese mabota. Et yo bota kate na lobaki ato komi na 50 ans. Ata déjà kota na ménopause. Oko zonga au boti après ménopause yesima. C'est possible et c'est faisable avec notre Jésus-Christ de Nazareth. Nous tournons le beza ange et sa vision. Jésus-Christ de Nazareth m'avait à Paris. A pessinga 5000 bébés. Nana 5000 bébés. Yo bota kate. Basemye longwaka. Nana 5000 bébés. Nako pesa yo. Nombre nyo solingi. Solingi ma passa au rozwa bango. Toi na nzamba TikTok. Toi na nzamba TikTok plutôt. Toi na nzamba TikTok. Oyo kolinga a pesa yo ango. Nana bango papa. Ata yo peso lobi mama bakisa. Ato bota déjà. Ngana bota souté. OK, nzamba pas. Et puis stérilité. Et puis des pères doublés. Ngana père doublé na boti 6 enfants. Oh, félicitations. Et puis stérilité tozo lobela kaka te na domaine wana ya kozanga kobota. OK. La stérilité tozo lobela ngo dans tous les domaines. Parfait. Stérilité tozo lobela ko na domaine ya musala, na domaine ya travail, na domaine ya finance. Parce que Bible lobi na biso na mukanda des rois chapitre so bandi na chapitre na ngo 17 ozo kitati na se. La Bible nous dit ceci. Le gens de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon comme le voit, mais les eaux sont amères et ma belé ya mboka eza stérile. Ma belé zo botate, ato loni eloko ebotakate. Et ça na ba via ba tebele azo sala mais musala ezo botate. Santé na eza stérile parce que ça lelo malade, lobi malade. Na musala na yeba ninga ba okende ba ozwa mbongo mais ya ozwa te parce qu'il y a la stérilité dans son travail. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre makamba bongo. Stérilité na domaine de santé. Akoma ramune nete lelo soka za moi bien, lobi akobela. Lobi kuna ko moi bien, lobi malade. Akomi ko vivre na bakisi. Je vais te dire que mon Jésus-Christ de Nazareth est capable, il y a la stérilité na niveau santé na yo. Il y a beaucoup de gens qui ont la stérilité na niveau beauté. Le loi bongi, lobi a baby, masque de vieillesse ma bé, nyoso ezolande ma bé. Je suis venu te dire que c'est possible, stérilité wana ya beauté longwa, ya santé longwa. Na ba domaine nyoso oyo esimbaka te na vie no seke za na stérilité. Peut-être yo za na stérilité na domaine libala, ozo bala te. Ma belé sobota, ma belé libala ezobota te. Peut-être au bota me bana na yo nde baza na stérilité ya mayele. Et ça na batu mususa boti mwana me mwana akizengi. Boko landa ba témoignage boko mwana ndenge nini mwana lobaka te pendant 12 ans, on a prié et mwana lobi. Maman sali na maladie à cancer plusieurs années, nanzela ya 2 jours ya prière, nzamba bikisi. Malade nini Jésus-Christ de Nazareth abikisaka te. Muto salaki apôtre atika musala nzamba koma na ena kayu boye. On a prié nzamba symbole de boko pa mimonise. Stérilité o ezo dominer vie na yo. Na ba domaine nyoso naza na Jésus-Christ. O aza capable ya ko pesa solution, ya ko bikisa yo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nabandi tokomi na suka émission lelo, bat va retenir ni na mayon sur le biao. C'est possible nzamba pe sa solution na problème nyoso zanango. Yesu akufa pe asekwa. Soki ya solo Yesu asekwa azape capable ko sekwisa mabota na o ekangama. Soki Yesu asekwa azape capable ya ko bikisa bana na o wana balobaka te. Ko bikiso na sida wana. Na moni plusieurs personnes ko bika na maladie ya sida. Basi ba régler kate bazo régler. Ba o ba bota kate bazo bota. Jésus-Christ de Nazareth azana nguya ya ko pesa solution. Papa ba ko pesa biso na nous témoignage après to kozonga na biso poto clôturer. Voilà, mesdames messieurs, tout le témoignage et puis on se retrouve. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Moi c'est Madame Mado depuis Europe, en Navaine Suisse. Dans ce témoignage moko par rapport à Moussa Nzambe papa Michel Tia. Nzambe na ye vraiment asalaka makasi nzambe na ye azosala en fait bapartagela nga lien à partir ya grande tour nanga moko aza na États-Unis nde alera partager nazalaki convaincu na baki na benga ye nazalaki na problème makasi nasali 6 ans na libala nanga mais je fais 5 ans na régler 5 ans je vous jure.
Donc, à travers kolanda parole na ye na makambo yebisa nga na sala nzambe ayebisala donc ayebisa nga bondeli mpo na nga makambo na oloba na bino eza ya une semaine te eza ya 3 jours passé lelo 2e jour na nga lere ayebisa nga kaka emela mai namonaki on lokola baje parce que nabebisa bambongo ebele nasala nabenga baprofete ebele nasala baofrande ebele na nzela ya basali na ye ma nazwa solution moko te lere na ye okutana na papa na biso michel tia nzambe na ye ayosalanga grâce makambo na oloba na bino nzambe ni asalaka ma chérie mon frère place bozali partout bozali nazoyebisa bino nzambe papa na nga asali donc lere nalandi ayebisi nga bizwa mai nazwi mai abondeli mpo na ngo le même jour abondela ye mpo na nga nameli mai wana tokomi na butu na bandi koyoka kaka douleur namona fandi boye namona makila ebandi kobima nga makila ebele ti sikoyo makila ebima kaka nasali 2 jours ya makila oyo ezokata te donc nde naza boye nayebike ndenge ebimi nakozwa mpe ka zemi donc nzambe ya papa michel na nga azosala onga ndeko na bino a partir ya Europe awa nakomai na baproblème na basemeki na nga donc toyokanaka te nakomai ntina baniveau ke fo tokabwana na mobali alingi kosentir nga lisusu te donc nazali 5 ans nazoyebisa bino nareglaka te namona baregle na nga te nakepa mondele nakepa kisi osala boye voire même bakisi mosusu ebanda outa na ekini ote soko omeli ekosala boye mais nyonso wana nasala 0 nazwa eloko te mais à travers papa tia apondeli mpo na nga kaka na mai ya pamba Jésus moko na réglé je fais 2 jours déjà yango 2 jours déjà nazo réglé donc nzamba papa tia nzamba papa michel azosala donc bino mpe bato boza na bakana nzambe asunga biso bobenga mpenza bobenga nzambe akopesa bino solution nde apesi nga mpe solution na oyo yanga. Voilà, de retour, mesdames, messieurs. Bon, côté la image, problème à makasi eza toche yango te pona po lokumu ezonge pa nanga na kati ya makambo wana nga nazata na gloire te po nga nabikisa mutu te mais Jésus Christ de Nazareth ndabikisaka Bible lobi na biso faites connaître parmi le peuple ses hauts faits c'est ce qu'on fait tozoyebisa batu makambo Yesu asalaka toche témoignage wana po epesa pe bato baza na kawa na foi oromona mutu oto témoignage za apôtre nzamba bikisi na impuissance sexuelle nzamba fungoli église elalaki nzamba fungoli église mama wana azaki ko régler te nzamba fungoli donc Jésus Christ de Nazareth est capable de repérer sa solution quel que soit problème nyonso zanango numéro nangeza plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 soko lingolanda mateya chaque jour awa kuto zanda kunanga déjà mais au s'abonner na Luzizi la TV Luzizi la TV wana kolanda mateya chaque jour tongo pourquoi mais awa pe zanda kuna biso toyaka chaque fois pona kopambola bana na nzambe problème nyonso zana yango benga na numéro wana toko sambela pona yo toko aider yo Jésus Christ abikisi bango azape capable à robikisa yo la Bible dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, on a la fin de cette grande émission Police de Star. Merci na ba oyo bazwa ki bakwa kota la biso ezala mbala sukate. Merci na abonné na biso nyonso. Toko lukaka 1 million d'abonnés. Pour mikolo nga objectif nanga eza 1 million d'abonnés na zo coupe wana nord ba pesa wana YouTube. Ça binoni. Na zui coupe wana et puis na zui moi $10,000 wana ko ete na sepela. Na bani to koma kala mingi te. Pour na lingi na 2023 au tesi là. To batana ba 500,000 après 2024 to 1 million d'abonnés. Merci Nandeko Chris pour la prise de vue d'Inish Mosolo Elias. Baron de Bazana technique, Bakore assumer réalisation.
Na pesi mbote ya nono 8 le grand réal. Bon, merci beaucoup pe na orphelinat vida. Vous allez ko sunga bana bitike ba kolia komela. Mokolo nango mama Emily Seti Mayinga depuis Canada. Hier ko senga na moto nyonso ya motema malamu. Ba boyeba ko sunga pe bana oyo balbaka. Musapi moko eskola kelongité. Mama Emily asasali azu esika akoliesa kasi. Biso pe to accompagner na vision ko ete un jour bana wana bana besoin. Ba koma ba mécanicien, ba yeba métier, ba suka na koliate pe ke la système lobby pe ba yeba ko sunga bana mususu ba orphelin ba koya. Ba ngone ba kozala lobby to espoir ya ba orphelin mususu ko ba wana sima. Wana biso to asute. Wana ba 2080, ouais 2080 wana to asute. Merci mingi na oyo so sali déjà. Nzamba mona yo. Merci mingi na Lidi Mukati, ma femme, merci na ba nangai, merci na ba onyos balinga biso te, bato mita mabe, bato waka na biso mbasu, bato waka na biso maladi, fatigue, balinga te to progresser, balinga ba échec na biso, mote na bino. Oui, to linga bino makasi po, sans bino pe, to za na courage à kolokate, sans bino pe, to ba neni po to reculer pour avancer, il faut reculer pour mieux sauter. Bo sali mais biso to quoi avancer kaka. Donc ça bazana biso. Merci pe na sponsor Nabis officiel, yende sponsor, comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Yende à ça la sorte que bolo kabiso te na botuta en bopomborawana. Merci beaucoup notre sponsor officiel. Tokutani balasima, ceux qui sponsor na biso. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance